ya biso nyonso mbale oza kopane ti wana bondo ngane na abune na bondo yo so za na bondo na simo mona ngana ko za na ninga liboso ebondo yo na ngonga pe na kasi za minute pona yeba so za ko kaneti misu ngana na ngo yo za na ngo ebondo ya lokola kombo mo ki faire gola bwa ki soki sabuni tozo comprendre que ça savon ko yo ebondo ya kombo mo bono eza que salami ko eza kombo mo bono est-ce que c'est loko nini ebondo ado na on détaillé ko ba va comprendre pas bi ka ma bêtise non ebondo yo ke na on diana nenga bêtise na lobi boy so ke loko eza caché na kuna kotisa misate c'est que eza caché loko mo parce que loko eza normal bokolo bango na miso batunyo surtout comprendre que ebondo c'est loko omoni ebondo cœur et tant que analyste nengo vandelia na bato nyonso babimisaki le 18 pona yo nzembo nani ou bien nani musique ya nani ezokende bien mais la chose est claire yo moko yebi te na ngana yebelo ko la poser question non na minute na tout babimisé le 18 muto a dominé ka Karine Mokonzi minute te deuxième position azana mte bango nyonso bana ndenge mo première position de Karine Mokonzi comprenez que c'est Nicolas Mokonzi pe na bakisela rabino le sous les défenseurs de Karine Yesu Masia bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngayo yo nasalaki nanga selfete kozwanga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai nayembela ye. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindou. Il offre les jeunes leaders de la gaille. Artiste na yo yeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Bonjour et bienvenue sur Congo Promo Télévision, TV5. Il y a ma chaîne tout internet dans la Congo Promo. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre confiance, fidélité. Nane bo partage à bo emerka. Pe commenter ba émission na biso en tout cas. Donc vous allez vraiment un grand ou un grand on peut savoir merci pour souhaiter bino ba merveille parce que tout ça déjà à la fin de l'année. Merveille à vous nos chers abonnés, merveille à vous nos chers téléspectateurs ba onyo benda ba disposer à temps na bango ya kolanda biso vraiment to senga permission te me de kota na banda kuna bino pe bozwa rapenda temps na bino pona kolanda biso plutôt sur cette plateau.
C'est bien moi, Deborah Foura, la douce de la presse congolaise. Je suis pas seule, je suis avec un confrère qu'on va essayer un peu de parler, de faire une petite analyse par rapport à la musique que je dis déjà. Bonjour Nicolas Mokoni. Ouais, bonjour Deborah, bonjour Pena chaîne Abisso, chaîne Congo promo donc na yemokolo chaîne PCP Bambote ba meilleur VP na massa na pas caméraman parce que bango baza vraiment bato na respecta bango parce que on est banzela na biso ba Nicolas ba Freddy Akimbe ba Madame Zolo to zaza mo ebele donc il y a tout cas respect na yo pesu donc plaisir vraiment na PCP Bambote na Madame Osombia des États-Unis donc je t'aime beaucoup, on a bien mère à Palin, donc grand poète mère, na PC Bambote belle mère, na ngapé mère cool la monique, na PC Mbote, na PC Mbote pe na beau frère na nga utai ko bala parce que la famille na bampe ba bota bango 6 bango nyos ba marié, ils bénédiction. Le papa Basunda vraiment merci na yo vraiment donc Bambote pe na Naomi Mayolo na Paris na Bossaniete maman Béatrice babi moi ba litige JDT ba litige wana et ça là moi bien félicitations pe na Jolicia Sapié pe autaki ko bala parce que ils ont ça la plaisir to moi benaki li bala na internet c'est comme nous les lobby aux abeyo lobby payé donc et au ça là moi bien. Merci beaucoup vraiment na Batunios. Autorité morale, Karine Mokonzi la baronne, na PCP Bambote, félicitations vraiment Penaï. Ok, en tout cas, un grand merci à toi. Hein, le papouche du Congo promo, lui, c'est Rafengid depuis les États-Unis. Babi Guilen Sako, l'homme mystérieux, Babi Aza mystique, d'ingénieur, on a tout 5 sera tout. Tu peux savoir beaucoup moins, c'est pas Guilen Sako. En tout cas, les bourgeois de Grenoble, l'homme en espèce. Balobi moto a commis ça Western Union Simandaku, mais dans la Simandaku quoi. Na pesio mbote. Comment le téléphone? Il y a commencé à la douce, récupérer qu'on a récupéré. En tout cas, merci. Marozoli a peine à Nicolas, donc tout son a peine à rétroviseur et ça là moi bien. Nicolas a bagné on a mis en compte ma toi na télévision. Voilà. Nicolas vraiment, tu mets ta ma solo et musique actualité. Les 18 ans on to les cas qui l'autre les 19. C'était bien hier. Oh ba musicien na biso ba boaka ki boaka ki to mona ki Karine Mokonzi ya boaki Molasso. Karine Mokonzi félicitations. Parce que Azam Moutoumoko a outil dans le monde d'habitude chronique, parce que la musique, bon, on a des réseaux qui est déjà bien. En tout cas, Karine Mokonzi a boakaki, tout le monde a Cindy Leker, Wankoro, Balobi, Balobi, les sénateurs, Cindy Leker, Balobi, Fali pour pas boakaki, faire rigoler Jésus de Nyons. Nande qu'on a biso hérité Watanabe les Poulga, depuis qu'il a 18, boakaki bien avant. Et toi qui es né? Ouais, voilà, en tout cas, le 18, déjà, le 18 décembre, et ça, moi, tu feras par rapport à le 18 décembre 2019, le 18 décembre 2018. Parce que, au Pénan, on a une guerre zongi. On a une guerre de Bora, comme on a Wenge, maison mère, na Wenge, BCBG. Mais ce qu'on a fallu, na ba faire, et ça y est, sur ma carte, mais comme on a le 18 mois, il fallait avoir un album, le 18 mois, il fait la pas bien abimisa les 18 mois héritier Watanabe pas bien abimisa mélange mille les 18 mois Karine Mokonzi la baronne abi abimisa 1000 la baronne 1000 Mokonzi de boyo kamolazo en tout cas na benga kango kombakage les loto comme mon ba résultat lobi nazaki na ntilo ebike ngamo na zo gangela ba DJ na bi maintenant bobeti déjà molaso trop bobeta pe banzembo ba misem so babite molaso ça va mais ba mise pe ba mise ke belé botse pe banze obike na ogangela na ba DJ lobby na njili na bino ekogete to yokamola so en tout cas félicitations à Karine Mokonzi la baronne parce que aza mutu fobo c'est les marches bino ba chroniquer ça basi comment la mwana mwasi tozana ba na ba Tatiana ba Yembaka tozana ba Barbara Kanam tozana ba Claudia Bakisa mais ba bangi mais Karine a telle force à faire été force à falite force à hériter tabiye pas bimisa pe abimisa c'est la première fois beta ka poster to mona ki Karine Mokonzi a ozaki quand même donc merci pena parce que yo atozon dima parce que bele bazon dimate mais eloko siko pe tango bozon dima bo sala pa ta marche ah non Karine lo wa bisaka biso ba chroniquer ya base bo sangani pe boye bo bengani na ba ya mikolo na ba nani bo sel pe na marche biso pe to wana et ça la pe bien parce que en tout cas mola so Karine 5 pena na batu boko ta chez Mokonzi bo s'abonner bo yo kanzembo wana mola so bo partager bo aimer et ça la bien parce que na niveau na batu tout ba bisaki nzembo à partir le 18 si le l'homme dans la première position ça Karine
parce que Karine a minute même ndenge nazo kita oyebi ke ndenge na yena shaba bo nazo kaka yango na ba shaba wana no mais moi so Karine Mokonzi a musique en tout cas félicitations à Karine Mokonzi maman Coca-Cola moi so doki sarabatu na niveau internet en tout cas coup de chapeau na vraiment mi pende neza na nduta te mtasali clip à $18,000 ozo reprendre message ya nzembo wana on a te éducation pesa la carte te longola ki fanatisme non Mabo kilo yo za la vie na yo nga boye mi pende na ngeza na nduta te alobi kaka te omoni ba vie na ba papa na biso ba grand maître Lwambo Makiad bando beta musique azo expliquer pena no boye ozo ende mona Karine atali sikaka côté musuba tu pe misuso baza te non biso pe to se retrouver biso pe mpende boye parce que bon côté ben na simba te parce que ba maman ba trop oui omoni musique dikaka. Okay? Oui. Musique est dit kaka. Pour ça la musique était voilà. Toza fan ou bien non, côté la musique. Ouais. Déborah, côté les défenseurs. Non, message à Karine Nzembo wana. Message à nous on peut dire ça message moi éducation. Non, il y a un côté misuba se retrouver. Na habité so baba. Ndumba po da titre na Molasso. Molasso. Oui. Kasi baba ndumba ba se retrouver. Oui, qu'il y a na batu misuba na bien. Ba na ndako balinga Karine Mokonzi to ba ki Molasso. Ba mi lobel ba bi non. Mutoto linga ka da biso biso fo la te lora mukiso za no Molasso. Son to toneza nduta ça veut dire il faut exposer. Déborah, oui que même basi biso to bala bango mago tiena palin mais faut mo pe ofani pena bo ozo déjeuner mo moni pena mère aleka abeti mo lo mo pa mo na ninga palais pe ozo basa palais et apena ba misusu moni na bakinuma mo na kote ba place anu yana batu misusu azwa libala wana pa mutu pena oleka parquet bo do basa batu lo wa biso do yana nini moni même banzembo non to encourager te et ça peut-être que soit les pays va mal yango mona to ya babilo wana pe matara ozo reprendre omoni Karine Mokonzi même banzembo sozu ya ba fali ya ba fere yana nzembo te bayemba ki batu nyoso tu ba se retrouver na yana mutu muso se retrouver pe na nzembo fali mais na nzembo ya fere se retrouver te yana mutu muso se retrouver na nzembo fere na nzembo fali se retrouver eza bongo konta mamba vina ngate vina nga ya vina mama kilo na bia tangu Nicolas Mokonzi lingi mwasi na ye tangu Nicolas Mokonzi lingi mwasi na ye mwasi pa lingi mobile na ye famille na nga bolobani to famille mo botika bango ba ko pesa conseil voilà mais ko pesa conseil te to lingi te non te to lingi bozala bien soki boye bolongola boye botika tuka Molasso Karine Mokonzi félicitations biso ba vraiment qui to la baronne $18,000 ah bon mais oui Karine Mokonzi komala bambongo na ye ba scène clip aneza ba to basala na maître Gims babi mais ambongo abel choix pesa ki azwa ndako Karine Mokonzi azongela ngo epa tigre quoi que do sala non wana eza babilobela boyoka babiloko na tomoni Karine Mokonzi lelo talaka mutu aza na poto mais niveau ya relation o emati bake kokuta na bedashu mais ya kuna batu ba chroniqueuse na kotangelo ba kombo te mais yo yebi o baze belé awa mais pona okutana na bedashu wana eza facile mais Karine ali banda donc mona ke mona moi sona za toujours na makamba na chaleur de mona yo boy to fin to se mission o sentir chaleur ozo reprendre ngani nga bongo donc félicitations à Karine biso ba vite boostati biso pene ke na malembe yeke pena malembe donc batu ba yo kapena Molasso et ça la bien et ko ça la bien betel solo ya mélange mille démons évolution on yane ouais ça va générique déjà du Makava na pesi félicitations pe na mutabwaka ki massa nga ambulance yeto ane côté moko azu ba générique ya batu et le can en 2015 bazu le même générique bazongi c'est libiso dans l'année 2020 so alors ça la nga plaisir et que chroniqueur te mais ta que analyste tu peux dire quoi par rapport à ça non et alors ça la nga plaisir au moni soke loko isimbi omoni regarde moi faire gola tango simbaki et bima oyi ke babilobalo mebele non eza nzembo ya zulema mena suka nango zulema moko ya na miko na ngaloba no nzembo wana tu banda ko sana faire na balande 2003 OK Nicolas Mokonzi na okata malobate balobaki hein wana eza balobaki mais oya brigade générique ezali d'accord générique eza na ba clip les mêmes nzembo les mêmes bakri yango la le même bakri ça te ke balobaki eza ke loko eza na preuve yango oyo est-ce que wana héritier mutabwaki yango eza animateur héritier watana baza kolom ya netinga neza bo na ibisi journaliste ke bon kende yamba émission bo sala na
Deborah soit comme kuna a posé ka question o yepa yoka kinani pas poser moninga na so ngetali ngaite ngapo na ngana monika émission ye ngapi non musique eza œuvre mais tant animateur ye na krina héritier watanabe parce que na intimité héritier watanabe soit yoka penakri parce que bino bozolo mais héritier ba blom soupele ka ko ye bango peti biso fana yo ye biso biato fana penana wata pena ufanda même ba promotion to selai ozo ko mukba tout ba yebi interne de héritier est-ce que kriwana nde bozolo bana Crité Bakri bon Bakri est-ce que héritier ayoka ngo déjà n'intimité que ce goga benane na ebele ke moto na temba yoka ngo déjà que non et pas mutu moko boy alingaka ntimati et pas brigade voilà et pas brigade alingaka ntimati ba boire mais pour na peka ke simbi osoko elo musupe ba ko ya ngo boyata ati animateur na kine bon na pc chance abwaki e simbi de polémique ngala omona ko tudo ya non polémique c'est problème ça que ba animateur ou bien ba musicien ba sala ka musala ou bien do sala omonisko question poser ngao lundi nga dans une émission na ambulance na obengo yo ya oyambi moko pe na ambulance poser question mais nga pona nga na moni mélange mille de mots générique ça va clip pas bien héritier abini bien parce que tu sais que pene fonzong ça obina no pena pas héritier abini bien ba sel clip bien en tout cas félicitations naï maré que bosani il faut ba nga pe na ba déplique parce que ba on ba mise moi avant voilà mais o héritier mélange mille de mots ça va félicitations héritier watanabe OK Crio babwaki ya dadi Ndiama pona yo esali bien comme on est sous héritier en communion wana na waza papa na ye ou bien grand frère na ye voilà yango moni même ba chroniqueuse ba ko kolobela ngo mingi te parce que ba tu balinga kaka ke rankine ezala héritier watanabe lelo héritier watanabe pas wera za mwana azabe na mwana parce que ya fanaka na palin mapata pena pese fofu bote mère bari selanga bouli moko bari c'est de moine mais tango e komari ozo mona tango e komesi kwa kobeba na biso sala biso biete mais tango babongi so mona pena wata ya même na matanga aduka tango a reconnaître souvenir animateur abwaki mais ye moko so sabwaki so kombo ta do wala bilo wana ataba trois mabanga na nzembo donc isali pena plaisir donc boende sala donc yango moni na telemelaki bato batsaki bando ta polémique ya Fali na Kofi na ndo ebise même butalika na ebise no tout ko comparer Kofi na Fali parce que esi ko Kofi ça Fali azo kenene pour koma parce que comme na noté azo sa musique na ba succès na e parce que ba Kofi lota mutazo 4 Coran na soirée moko na ebite lelo otangela nani ozo ko point lelo otangela nani na Congo miseni na zo 4 trophée na soirée moko na ko ato bani na tango ba Franco ti lelo azate do aka yemo Kofi petit lelo Kofi yebisa miseni na mukolo oga na siksa bunda na ba Fali na ba Fere na ba weka na ba jibe azate ozo ko bunda même na ba musicien ba longo pas bien affilé ya obunda na ba on se tala niveau vewana ozo ko ponda tout cas vewana vraiment de blague té donc yango moni ba tiko tsa ba polémique oh ya Fali sali même na mo Fali a tira l'autoriser lo ka bongo té donc félicitations héritier à reconnaître papa nae vie nae de sali toujours. OK de mettre les solo ya Tokos D je pense bien qu'il est tant que chroniqueur aussi peu de temps parce que les hommes montent na biso en fait le basket total aka aussi peu de temps kolanda Tokos D oui nalandaki nalandi nsembo oyo baimbi na nani na Daju nalandi vraiment on dit mon clip qui toko fallait la en tout cas côté on a fallu félicitations to lobela nanu kolata te to ngande to no kolata te yo za chroniqueuse to lobela nde yo sepeka kolata ko yembe ala ngo bien te na lobi wa manzembo te na lobi na clip wala fallait la kitoko sepeli singa OK est-ce que tu mets de musique voilà merci beaucoup ba question voilà donc ngana yoki nzembo ngapi na kipe kolata te na yoki ne nzembo nde bayembi na Daju na yoki nzembo non clip ça va non il fallait déjà to yebi ozo po wana le king numéro 1 pena number 1 ozo répondre yoko de to yebi Daju abisi ya za double te ko faza au delà double king ko te pas ko feza mukedo za au delà ya ba double ba bilo wana donc kuna kutu banado to ko tsango te donc il fallait c'est bon na yoki nzembo na ina Daju félicitations na menga mingi molaso metaki chroniqueur opposé na Christophe na sa promotion Karine Teto ça la analyse ya musique voilà félicitations na Fali to kapi banzembo msu et ça la bena yoki molaso ya nini omoke molaso anga to na mutwa parce que na yoka ya mone na ba terete na yoka ngusko lobi na njini na gangeli ku ba DJ no mais bozo yo te nzembo leki kitoko to ya ku na evebo stape na shaba na pake ku tu ka na yoka ka molaso yango na shaba bozo ko
mais Karine Mokonzi zanini donc na moni ki moi soir na chaleur donc en tout cas pomba mambo ya Karine Mokonzi ayibisanga Nicolas Mokama Karine aleri bango tout de mutakoka ina ya zate donc merci vraiment na et to considère Fally c'est bon félicitations. D'accord papa avait pas boire qui OK loko pas le sourire ba ba se pela lango OK loko. Olandiango générique wana. Oui na landiango ça va na landiango c'est bon OK loko ya Ferregola artiste abini bien net Ferregola na sepel pas la tiki toko moni ko ta faire bilamba faire pas la tina lelango fort alati bien abini bien oso pour clip et sami ki toko mais to c'est la grande promotion na bi ke dans lobby d'image ba ba le kale ke bela to ka OK loko Ferregola ba ko taper na Ferregola TV ba s'abonner ba yo kanze mwana boende zala oso reprendre ba yo ka générique le 1er janvier ba les 3 ba les 4 ba les 5 desco to ça na sco analyse to ta sco parce que bon et là on a mabé 21h parler parce qu'on a banga banzembo est-ce que les premiers penana ba les 25 ba yo kango parce que on ba terrasse tant que kangami terrasse mutu ba c'est la pe ba artiste un plus ozo ko peta on to l'équipe la promotion la ndenge na bango mais tant le loba bi que to là la 21h la loi dit mais c'est la loi donc toi on a choisi mais ça va faire rigolo en tout cas. Félicitations, n'a payé pas travailler bien. Tu peux te solo ya pomba de plique, malobi mo konza musique. Abora qui peut générique, pas générique wana analyse non par rapport à ça. Oui, pomba route y est déjà ya mba bêtise, te bino boyebi bato ba yemba ba bêtise so ba kangaka bango. Pomba ya e bondo. Donc maintenant on a yo ke bondo. Ah, pomba en tout cas félicitations nzembo Marco Longombo hein. Ya ex patron nga Marco Longombo. Ah, Congolo nanti. E bondo. Et bon déjà partager na biso nyonso mbale ozo kopane ti o wana bondo ngani na abuna na bondo yo so za na bondo na simo mona ngana ko za na ninga liboso mais ça ilo ni po yo za na ngana ma yo za na liboso so elo sko e sala nga pa toujours ba tu na nga bondo ani sko déplique na ebisa ke dana bipomba fungola porte pour na batutu bat bossa be mission mena kamwe na monio na nte te na da programme na seben wana ozo ko ex seben boya pe na bosala mission na pomba botuna e parce que pona nga bondo en tout cas non pomba a inspiré makasi to ka vraiment je crois ya expliquer qui alobi e bondo eza nini parce que okende kuna pomba to kendaki na ba question o fa ki déplique pe ça ba réponse parce que ba réponse na yé par rapport ya bondo aloba kezani e bondo yo na ngonga pe na kasi eza nini pona yeba so eza ko neti misu ngana na ngo yo za na ngo e bondo alokola kombo mo ki fait gola boya ki soki sabuni tozo comprendre que ça savon parce que yo e bondo kombo mo bono eza créer salami eza comme moko est-ce que c'est loko nini bondo ah donc na on détaillé pour ba nda ko ba comprendre pas bi ka yeba bêtise non non e bondo yo kena on diana nanga bêtise na lobi boy so ke loko eza caché na kuna kotisa bisate boye c'est que ça caché loko mo parce que loko eza normal bokolo bango na miso batunyo surtout comprendre que bondo c'est loko te omoni e bondo déjà j'espère ndengo lobi déjà yo moko sali rendez-vous na ye tango yambe semaine auto okota tuna pena ye moko sque bon te poya répondre nga répondre nga ya mais au convaincre ngati ozo na convaincre yote na bondo ya ngai na convaincre yote mais ye moko sikoyo do ye moko pena ozala na présent à répondre bien mais félicitations parce que bondo na vraiment ça va na mona pena que et Koti, on va bazo yo kango pétro déplique pena en tout cas générique parce que yo batu miso bato ko bimisa babilo tellement ezaki lo mo yo webisa tout que goûter mais ngana tête ah de borata mon goûter lo lambi mabe na boyi na ngai na boyi ko goûter do yango moni na lobe boyo lo goûter na nous tende no ebaki bala e ko mona na pena miso na bien e ko mona na pena miso ka dia solo na on hotel de job te solo pe ko boyi so lelo e lo ko sabe me solo na ngwana e boyi sope e ba iseo donc félicitations à déplique pomba to ke bonone e ke ba vient parce que ye moi ibsa ngabi Nicolas tout vie n'est pas vie et ya ye pena e ke ne malem ye ba Nicolas Mokonzi, voilà. En tant que chroniqueur, et tant qu'analyste, Nengo Vandelia, na bateau nous sommes misaki le 18. Pour nayo, nzembo nani ou bien nani musique ya nani zo kende bien. Mais la chose est claire, yo moko yebi. Te nanga na yebe lo pas poser question. Non na minute na tout ba misé le 18 muto a dominé ka Karine Mokonzi.
Azan a combien de... tolobelaka bavite yana bato misu babeta 10 millions de vies mais aucun achetemba akoka tokoyisa ata 300 personnes te te napesi kaka exemple ongala beti 10 millions mais concerne achetemba ya $20 akoka tokoyisa 300 personnes te mais lelo alobela yango susu te goûter sali combien de vies goûter ou te kobima combien de vies non te bon to sola kambala mo goûter ou te kobima ya lobela ba vie sali combien de vies goûter banado non donc to lobela yango te yango depuis ka ibisanga Nicolas tout vie n'est pas vie yana mutu mususu omona benaki omone che mission to salbo omona bena mission ko beta 10 000 mais otali pe na ba commentaire c'est bon otali pe ba j'aime c'est bon yango wana nde donc tout vie n'est pas vie bobanga na binote eloko Karine Mokonzi ana première position et que nango biso to boostarate biso to liara mbongo ya mutogi na biso ya teke to bana soko leisa musique non même ngana musana ngana lobango musique da ba lesa ngona evre siko to bana soko pesa su mbongo su se bimi yango moninga na lobaki batutu bino bokendo yamba basenga bino mbongo ngana ko pesa bango mbongo te parce que na bunda bana koma ona za donc on soko po so yo reconnaître ngate na ke pas pomba o reconnaître ngana on tourner na so yo boyinga no ke pas nani o ke koma ke o pesa nani mbongo pesa nani mbongo nga jamais na koki ko pesa parce que batu bo pe bango mbongo wana bango bando pesa biso biso za pe to ke mission na ngefa misi $50 pesi mais bano ba elelo ba yo bebisa musala balaki se déplique ba ko molenga balaki se pomba bo akomolenga balaki se na ba oso yango moninga Nicolas na ki ko leisa musala te so chena ngebe tata un mois sa vidéo na deuxième mois na zwaka vidéo e ekota donc c'est ça Karine Mokonzi ana première position na minute de deuxième position azana mte bango nyoso bana ndenge mo première position de Karine Mokonzi comprenez que c'est Nicolas Mokonzi pe na bakisela rabino sur les défenseurs de Karine comprendre que Mokonzi quand même libanga ouais na yoki ba défenseur na yoki pe ba charge oui na yoki pe meilleure page la mama tu vois na yoka ki moi mama banga ponga landa ki bandeli tisuka mais la bandela ngo pe kaka bandela na tala ngo deux fois clip omoni mam c'est bon oui clip vraiment kitoko félicitations Karine Mokonzi parce que ça la honneur côté na biso ba chroniqueuse kande ba mais bozo lobate est-ce que si ça capable chaloke aleka te mission loba non soka lobby teza pour mta ko féliciter tom sous en coulisses na ndenge na bango coulisses te fois lobara boy pourquoi ka si ta capable to moni pe mutu moko pété na ba okutu Karine ayoka na moto moni mutu moko kutu na poster ça veut dire batika on temps ba oyoka problème te biso tout ça bon et ça ngo bien important parce que tant Nicolas parle tout le monde écoute donc ça ngo problème te to to loko ba vena biso ba sele yo tant na loba do mo ki le fandi kimia e yoka a loba nini ato loba mabeto oyoka kaka boyoka pas de problème tout le monde par rapport à Manon, Kofi Olomide, les double king, to ba ki se. Te yazo de là, bo benga ke double king. Te moi Diamond ta benga ke boye mo ka se peli nango. Mais kasanga siko peta ke pe Nicolas, papa mba bimisa, papa mba loba ke la vie est belle. Contre maître pe Brator, ayo loba ke la vie n'est pas belle donc il faut bunda pena. Ozo po ya ndenge mo nga Diamond abenge ke double king. Ngasko na yeko longola ngona mona ngweza muke. Au-delà ya babiloko wana. Donc Kofi Olomide, Nicolas lobi au-delà ya biloko wana Kofi Olomide tomoni Kofi Olomide batunyo so bayebi ke Kofi Olomide na fait rigoler belle akate mais tomoni père a posté fait rigoler a posté Fali Poupa a posté héritier Watanabe Nicolas wana grandeur omoni mutu aza makasi abanga te wana siko grandeur de Kofi Olomide alagisi bino grandeur nayi ke ana besoin baleki naye wana Baya pe ba mata ba kome siko ye pa koma c'est ça obiso to luka c'est ça yangunde to luka osoko poto luka nde boye tomoni héritier Watanabe bien na papa na Weranson tomoni Kofi Olomide parce que faire pas les cas na quartier la tête azana double papa osoko prendre koto yo ayekoli rumba koto ayekoli générique osoko prendre doki ayekoli rumba wa ayekoli générique mais biso to yebi ke wenga trop sebene anenga mabete Kofi to yebi kuna trop rumba te pas Kofi aleka na net ko kosa leka te kosa leka mais tant mutabeti déjà 6 mois rumba o faire gola sala ka lelo ko yoko dans 6 mois ndenge nini te ko mutu mosupa ozane pe ka mwana mo bo chanza ki école bo yini na école la gola banda ko beta rumba de bon abakisa ki kasi pas Kofi bon loba bakisi
voilà abakisaki implice pas Kofi le lelo to moni mamba boy nga pena na sepeli donc nga na olinga ndebo yo tala kutu nga na lobango na TV na bige na za porte parole ya ba musicien nyonso o ba ça musala bien oso pa nga na chaîne nga de mission doni na sele ngo promotion na sto côté même na statut nga na otsa ba tutu na otenda ndo na poster donc mona ke na intérêt moroti donc on a loba ki petan on mona pe ke ba mission ba ça comment na Kofi Olomide asali lo wa bo geste abo c'est que to ko pe saper maestro Fabregas merci parce que loba ki moupe beaucoup landa monte ki moupe on peut so kota côté nyonso bato to ko ndima te ba ko sala boy momoni ke eloko mo bo oui félicitations pe na maestro to aka na titi di moupe moupe nga mambute ozo moupe alo kwa momemi maki aka na maki na yo nikola kuna zoba azokeka na maki de otindiki ya obatela ka yango wana dog c'est ça félicitations na grand prêtre Kofi Olomide parce que boy penande to mona girage fa komi na souci que lelo ataya zate que lelo ya ta Kofi mais ba leki wana ba koya ba ko sala pe ko leka o ya sala donc félicitations na vie ok Nicolas Mokonzi to komi na biso ko chiter un mot pour na ba nyonso balandi biso un mot pour na ba fan na ba musicien na biso nyonso parce que ba musicien ba bato bazo tombo la musique amboka biso bazo me ba pour na biso musika lisusu eye ba na grâce ba musicien na biso nyonso ba sala musala vraiment na bango kitoko un mot na ba fanatique lo nyoko senga bango ba consommer ma musique ba album déjà bimi mélange mille démons Tokos 2 faire rigoler les juste générique Karine Mokonzi des single na epa boaki en tout cas message ni pendo ko pesa pour ma nias album na yango là déjà message ni ko pesa penza na ba mélomane nyonso ba nyonso ba linga la bonne musique ya mboka na biso ouais na ba nina no na ba ndeo na ba chroniqueur na ba chroniqueuse en tout cas to c'est la ba Michel promotion parce que ça bango biso to zalate ça biso pe bango ba zalate de to tika ozala pour contre de tous au milieu du village et ça là bien merci na ba artiste nyonso o babimisa ki anzemo le 18 banda na ba Fali Poupa Ferregola Fali Poupa héritier watana be déplé pomba Karine Mokonzi la baronne ba tout na ba o babimisa Robino pa babimisa le 24 donc to zelango pena netinga na zana pona ba musicien tout na c'est la bango ka promotion na lobaka vérité parce que émission ngeza bo solo na musique donc ba to pe ba Hollanda biso ba soutenir pe ba artiste moni nzembo Fali bo poster nzembo wa bo partager mamutu moko wana pe et ça toujours artiste parce que bango eza cop na bango le ba retinika que Nicolas pasana pour défendre les artistes d'accord pour nous c'est là on peut la promotion donc merci vraiment na batunyo so balanda ki biso merci pe na yo moko de Bora parce que merci pe na chaîne biso Congo Promo merci pe na masananga cameraman Junior Senda babiye pe na aza mobala mwini na botage voilà donc merci pe na ye na pese bambo na pese pe mbote na madame Musombia depuis États-Unis monanga kala alela mabe bien pese la biso pe la biso le papouche na biso rafingindu po pas zaneta rafingindu donc ya baza ba côté kuna ye pe na pese pe mbote donc rafingindu pena na pese bambote parce que wana pe baza hein bato ba sala internet ezalelo oui le bambote vraiment belé na pese pe belle-mère na mère kula Monique bambote na pese mbote na Mama Béatrice de Mama Béatrice bazo babi Hervé Bostapen aole la balitige par rapport à terme ba fête ça là bien na mi mayolo balitige wana mo pakolami par rapport à ma deswabana na parler ça là bien Christivio Sombia pe na pese bambote babi vraiment il y a des milongo hein akoma na ye il y a des milongo akoma na ye il y a des milongo boni basangwa ya Tony Ocha ya Tony Ocha vraiment kalamingi donc merci pe na yo moko donc ba tout balinga Nicolas Mokonzi na pesi bino bambote voilà d'accord merci comprenez que nous sommes arrivés vraiment à la fin un grand merci à Batunyoso oyo bako disposer vraiment tant na bango ya kolanda biso sur Congo Promo balobi to salaka musala jité da bio je te sali balobi les papouches hein les papouches du Congo Promo lui sera Fengindu depuis kuna les États-Unis ba fête ngo papa to fêter quoi ba na ba fêter en tout cas un grand merci à toi Guillet Sako l'homme mystérieux balobi wa mystique le bourgeois de Grenoble balobi bonne année to pesa batu mbote hein mbote na yo Mbote na yo del Piro Mantuba un peu 3 mbote na yo hein
Mbote na yo, ya pepe mikule du feu noir, Ari c'est Mangalito, le coach privé. Fin côté yo koki ko raté te. Mbote na yo pe lisusu Marco Longomo, balobi Marco Longomo depuis London. Mon ex-boss en tout cas, mbote na yo, mbote na batunyo so balingaka Deborah Foura, la douce de la presse congolaise, baki c'est la ranga la fraîcheur. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir. Yesu Masia, Yesu Masia, longa pote maranga, okonanga yo, okonanga la sala ya yo, yobe okoma ya, yemba elome mobali, longa pote maranga, okonanga yo, okonanga la sala ya yo, yobe okoma yanga. Nasala ki demande d'emploi te, pozwanga nasalela kayo. Kasina bolingo na yo, okomisinga mosali na yo, ngayo yo nasalaki nanga selfete, pozwanga nasalelaka yo Yesu. Kasina bolingo na yo, okomisinga mosali na yo, na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe, apona ngai nasalela ye, apona ngai nayembela ye.